c'est que vous êtes le côté. C'est que vous avez dit sala na kobeta maya Christian Bosembe. Donc, il y a des commanditaires yango. Yango na bolukis ko sala ngo et ça le pas pasteur Gili. Si les lots Christian Bosemba tikala na problème na école, atikala na problème na chez nous na yé. Parce que bino ba futaka bino combien? Bino ba futaka bino combien pour bobeta Christian Bosemba comme tina niveau afrola même na liwa. Yango na moni osui makanisi. Ya kolobake ndenge ba beti pero c'est pasteur Bibi Kapinga na na kata ba petit jouana. Et l'autre question na yeso sale fort pour la taper un jour pour la soirée balinga basima. Ça va fort un jour pour la tata talon dame. O baninga baspe balata ka tongwa mi patele mi adeni patali. Au moni motema mabe na yo yango même na nzambe a pétition a pimela yo même bota na mboko poto. Olali olamuki ozi kombo ya pasteur Gili au lobby, bon lukaye, place nyon sans ababete, poto ou mouta aussi mbangazate. Ngana bundela Congo. Ba combattant au nyon so ba bundela Ramboko, lelo ba d'accord na travail au pasteur Gilia Josala. Donc ce qu'on a posé pour ça la sorcellerie na bino, ou bimisa Congo pasteur Gili. Ce qu'on a posé pour ça la ba cop na bino, bibi. Kolingatena la musamaka mususu na liwa ya Max Kadiombo le 16 juillet 2021. Non, le babato ba Holandango. Yo moninge imbécile ngo sakananga. Hein? N'a rappelé peuple congolais Maska Biombo kufa comment? N'a la moussa peuple congolais na la dernière émission. Ya Maska Biombo na bandalungo salango na nani? Po ya opotanga ba busoba na bino bosalaka. Ce bino bo na kata ba kop na bino salite bosalango. Donc ngana tika bana, ngana na bana, nga babenga nga papa. Nga babenga nga papa. Nga nde na tembo na bana. Na tiki bana na mboka na zui saka mbongo na matina ngona ye na bandi ko pia na bandi ko kabonga sala rentrer nga na sala rentrer yote muchopo no ezama be tika na blessé yo yango mono salela kan kita wana ole la pesio mo baboti bolimbisanga fona lobana yo yoko yo potanga buso bata militant wana ya IDPS na camarade no yango lotanga na butu na boya na ngaki marina ki femme de nuit okoma olukelanga ba problème na mokili ya bato hein ngana vanda maboye na luki tina ndenge na telemi oya olobake ye mutaye apanzi mbongo ngo ngana panzi na pinga kaso sa journaliste investigation ndeko na yo oyo na ye bosali ki kebeleke tuna ye ba caméra na ye yala yu chargé te mokolo wana tuna ye mes caméras, tout naïe. Et des personnes au Bakangi, nazo monaka na réseau Bakangi des personnes, mais des personnes en batanga pasteur Gili. Le lot confirmé à tout cas na potobo lukaye, nazala na Madrid de ebisa batuye na akende potote, luka bosemba peso fiso mona pe poto, na Dubaï. Le lot sur courage ebisa batuka na poto, bosala ki ndoki na bino ndembo mesana. Aussi pe courage, ya osumi ki sabatu. Oba Olanda yo, otu photo nanga, na micro na église, otiango na tableau ya écran, pour osu. Oui, mais que bon ndoki net yo ma bibi. Yango na yoko balata, yango na yoko botata. Oko botamo na normalité. Pour ça ma peine kata amna yo. Hein? Donc yo mo fi courage ya kovanda pour le battre parce que yé mon kutuluwa rana rien. Corps à corps na taper. Parce que na problème te kino ya salaka tango batu bazwa ki vidéo ya entrée ya ndako ya côté laka ba panzi yango passé qu'il avanda na mboko hein yo bibi monana yo bibi so sala marché ning baninga basi ba congolaise bazalaka wa abimi pa côté atang pourquoi monana raté obima raté point tout na luara pourquoi tambola raté amona na raté na milia batu pourquoi hein puisque bino mo boyebi ke bozana moi eteni ya bato ya mitema mabe o lelo ba obulisa mboka bo se complota contre Christian Bosembe ngana ya osala ngo pour gagner quoi mbongo ngaso ba pinga na chena poche na lukaka la na mboka wana na famille na bandeko na baninga oyo peso to kutani andeko boni parce que ngaba pinga mbongo babi net nani lelo bosa journaliste soki ya ndenge nini tanga komba ministre apia ingambongo tanga komba place na lai na Paris tanga komba place na lai na Bruxelles o na kabi mbongo tanga pe bango
Oui, qui a sa volonté, hein? Qui a sa volonté. Ce qui est pour ça, la base, na bino. Na kombo na ngate na fulama. Émission na sali na mombele sali au passé. Émission na sali na grand frère na ngai Adi Londolé na tabu. Et sali au passé. Émission na sali na mi gagné mais sali au passé. Po bino boko na bino 54. Bon, bino bateau yo bolo baka makambo que peuple ala na bino d'accord. Bolo kaye na inapto ya eso. Yo vraiment yeso vraiment ba obito telemi mangana yo nakanga mia wana tikibana omoni ka loboko wana yango ko zwa bravo le ka loboko wana ka yango ko zwa bravo le pasteur non pasteur qui mutu akoma est-ce que babeti pe wa babeti non ko sakana ngate na camarade na yo ta ngana muninga nota. Oui, autant à Combo, on a bêtise. Batupé bafanda. Tala émission yo moko sali tala na sema kambo batu balobi na yo. Otambola na Combo na ngate. Zongela encore batuana lobana bango kopto salaki et simbité. Il fallait bopongisa encore ndenge ya koluka poto kotsa pasteur Gili na buzz. Bozalaki na copie ya kotrakenga na poto. Bibi keba biso tout otambola ndenge moko. Keba na yo. Keba, au Monica et Loco Sali, il y a qu'au joie bandana 0% tina 100. Mensonge du début à la fin. Malheur paye à final. D'ailleurs, il y a une généalogie. Il y a une généalogie. Il y a une généalogie. Qu'au bandana yo tina souka. Passe na passe. Donc, so banabino, yo na mutuna yo, bo sala ngondenge bo suki sayango. Beaucoup de sa pasteur Gili na ba bêtise. Ce au salaka complot, au fongo la ka minu awa, pour batika bosembe bolumbu, kokoti sangana buso bate, c'est qu'un non m'aura semé, ceux qui vont moissonner, ceux qui payent à solo, ceux qui payent à l'okuta, n'engé bo bandi ba blague na bino a mauvais goût, et le banango donc ata la grâce pour des bondaki, bosili sayango bino moko, bosili sa bozo banabino, bosili sa makambo na bino, bolongo la pasteur Gili na ba bêtise na bino. Et si kanyon so bogo luka ebo bete poto ya yo, ya koko na bino, yo bibi poto ya yo, hein? Ya koko na yo, kasi yako betangisi ba po Firenze bayali, yako betangisi ba Cicéron bayali, yako betangisi ba oncle nanga Emile bayali, ya osimbanga, ya obeta, comme ça ba tubandi mayo. Donc yo fandi boye, olobite to coller pasteur Gili. Benga batu bana Bruxelles, allo bela Bruxelles, muto ya mona kinga na nzela na Bruxelles yebisa bibi. D'ailleurs toujours botoale na pasteur Gili na Bruxelles. Yo betanga na poto esika chuda Olga yali, yo betinga poto balisi ngando, ya ba Jean Denis Makanda, ya ba Robingele, olobite boluka pasteur Gili bo betaye n'importe quoi. Peuple congolais merci na bino, kimia na mabota na bino. Nzambe a bomba bino. Lelo bomoni motema mabe. Lelo nandimi ke makambo nyoso batona balobaka pona mboka bakosaka. Bakosaka. Do boliboluka buzz. Ya mwana lelo yo bibi okomono bango nyoso na Olivier Kamitatu, baoluka bango nyoso na ba Frank Diongo, no ba Jean-Claude Nfwemba baoluka bango basala bango mabe. Lokutango simbité quoi. Kagama zoni ata ba opposant tina ba mboko to sa Tshisekedi asalango. Tshisekedi ana tina osalango. Bibi, lukana no vina yo ba mono pe mwasi ya mutu. Hein? Ola la pe pongi na mobali sala ka pe moi bien. Ola tapata talon ba simbio boboka ta soirée. Moi ça ba t-shirt. Na ba pantalon jean. Mon kodo ya talon ezate. Ozawana kaka po obi militant obi. Yango lotanga. Hein? Oh, natanga ka kombo na yote, bibi na yeba yote. Obenganga na téléphone. Na bino okino sale monsieur pas Christian Bosembe. Olobi tuna ta Bosembe. Na ke kuta yo na Silvia Bosembe ozelanga. Oleka na image dans logo alukanga makango. Eloko basalela na Kinshasa. M-Pesa o batunyo so ba deposaka. Kweteni. Yote. Oh, tuna ye luara wana na ke na ye wapi. Bolongolanga na ba bêtise na bino. Oyoki batu na yo ministre ni na pesaki mbongo
Batu batu na yo, to mona ke nanga, oh ba mona ke na Château Rouge. Ina Château Rouge. Château Rouge a koko na bino. Ba peksa mtali kana Château Rouge. Na kenda o pesa funda ngana dame. Na kuta ina ba sere nanga ba lili makaya ba yambi ngai kuna Château Rouge tombe. Yo pe kende Château Rouge ba yambonde ba yambi pasteur Gili. Luara pacha makolo na château ba yamba epe. Luara e. Kasa kende pe kunati. Oh. Donc on l'a dit la mouki na yo. Au vanyo lobi militant moko ya IDPS ne mutayaki na mbongo nani apesa ki mbongo ngo bandeko na yo ki bakangi soki des ivoiriens ngo soki des agresseurs ngo o babete mais batanga kombo nanga na sana ngawa que y a quelqu'un pasteur Gili mutayaki na mbongo a dispatchaki bandeko à Belgique bo réagir pasteur Gili a comment na Belgique wapi nani na Belgique non na Bruxelles pardon amoni pasteur Gili nani to alaki na ye amoni na okaba mbongo mbongo wana boluka mutu moko réagir abenga ye alo bakase Gili azo wana na pamba to zalaki nanga apesa biso autant aloba ina biso boye aloba ina biso boye bibi ngana na oyoki nga na bana oyo nga na bokulaka yo sana yo silauka oya poto bengan kita na yo fona lobano ba parent bo iskise o bengan kita na yo muta oselo mbongo awanda pesa o mukanda ngate ngana na bana nga awa na ozonga na lokote mo ba basket lobi pa zonga chiki mwana pasteur Gili yoko ya osala nga ba chantage te na mboko yo po créer lenga del problème ni yo créer lenga nazai mena ba congolais preuve yango no monenga na château yo kota château te au côté de Chama Colonna Château Batalayo. Chama Colonna Château Rouge Batalayo. Oh, au Vandika Bontana Combo Nanga Pamba Gili. Yop Topianga Combo Wana. Au Talando Kamona Monsieur. Hôtel Obi. Ah, mon toit à l'équipe a dit Londolé ba vie. Allez, Kaboy Sixé. Tetikato Potaye Bousoba. Boussa la belle Snabi Nomoko. Bousseka Christian Bossemba Wat. Bon, ce qui n'a pas payé un bon on a kabola pour bêta loura. Bino papier bino combien pour bêta Christian Bossem. Ba pesa kabino combien? Na yaki vraiment na répondre. Soko zongi na ko frapper encore fort. Au lelande ngo lelaka na plateau ka fingi moi na nkito botan kita to yoka sonite. Na niveau na yo na âge na yo même na Nzambe a pekisio obota na mboko mboka bana. Mais kola boyo simba mwana na mboko yo. Bongwanako tika bakombo batu ndenge nga pasteur Gili na telemi na bamboko oyebite batu bachara bachela nga bakoni po moto epela na telemande na telemi oyebi batu bakata pongi na ba minuit pona nga ta oyebi batu bapesa ka ba offrande pona nga ite po lelonga na telema po ya osali kombo na nga yo monanga na corporation nga soki ya banane mais na tambusa yo po zwa nga interview na tangu sa pero luwa kwa zwa interview kusaka mangaite bulu kapastel Gili place za ndenge na kota kipoto ndenge na kopima ndenge na koya ndenge na kopima po ba o basa ba famille nanga na obundela mboka nanga ndenge papa Simon Kimbangu lobaka lubumbansi soki bino bozwi dossier ya koteka yango Tshisekedi ya bundi kwa bi Msafran Kidiongo na makala lelo ndati na bato ba kobomawa oui, que pourquoi ça n'a pas de salité? Pourquoi ça n'a pas de tinate? Pourquoi ça n'a pas de bizarre? Et ça coûte l'invité. C'est non de la qui a une salité. Il fallait travailler en propre pour présenter en bateau. Il y a un appel devoir, Zonga Lobby. Loba Kozo Wanga na mutumona Bruxelles a benga ibo alagi na yopia qui est 100 €. Benga zonga loba mutumo na pari alobi okendaki opanzimbongo po babeta pero kosana nga ba blague apa pamba te kosana nga ba blague ya mauvais goût te tikanga na sa musana nga na obokola libota na nga yo pesa musana yo lela nkita na yo lela kawana oyebi place o uta puisque Bible lobi nanga bana ba ali pamboli ko ute panza be wana bénédiction te oh natanga kona komboto lukanga mindondo pourquoi et loko bakati zo tambola na réseau oya lati costume afin na kita lati vie claire nga pasteur Gili n'est-ce pas Joël Cadet oncle Apéro Louara makamuni na lobi po na neve na ye
ngana oke na pero na kabambongo bakendo bete yo moninga na yuma yo moninga na moté mabe lelo na comprendre que vous avez raison même makambo bo sa la première dame mensonge yango moni ozana bakombo batu na bino o botangi na kati o ba oluka babo masongolo ba oluka babo mapakala donc ba pesi bino mission ya ko détruire ya ko déstabiliser via première dame ba pesi bino mission ya ko détruire via président de la République au monique défa ah passer Gilinzamba Pambolo sa mobali le Louvre Mabibi Kapinga jaune écran costume rose ce qui a jaune licha noir na cravate bien micro ote anayo ne ya mobili ya lekisi ah Nzambe merci l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident vient de l'Éternel. Les lopes mokile comme le belanga boluka pasteur. Ah, nkolotika na pambola osa malama. Bibi kapinga kope simbite petit na ngai. Kope simbite, songa encore. Boluka ndeni bo betango. Donc na ba bêtise na bino ngana zate peuple congolais merci. Na linga ki na réagir pour comprendre que complot o batona banga basala. Bazala qui Jean Aboul va attaquer pasteur Guilin à Paris. Ma camion son à l'obité. Complot bandé ko sala ma comment ba couper ko encadrer nga. Mais le quoi mona kimbangu mvuluzi ngaye yo place na ça. Na pemi na nga pepele na zolo ngwa pe na zonga puisque nga vanda na ki. Na zonga nga ba pe piangala na lukata mabele na nga na bumbute na ko panzangwa na poto. Nzamba pambola bino kimia na mabota na bino. On est toujours ensemble, c'était votre frère Molobelia Peuple, le pasteur Gili Bokola depuis Mikil. Ah, Bibi Aoula Nana Boté Nangai, Bibi Kapingaya Pia Biza, Bibi Pia Bizou. Oui, ça va, pasteur Gili Yoka comme il voit Martiniquais, Kota Balilia Tiram, Kota Batiri Henri. Eh, pasteur Gili Boga, Bibi Aoula Gasso qui. Naleki Louara Petsa mouke même pas 50 Tanenga Kondo dans la passé Moutazangu Nzamba Tomboli Bamputu peuple congolais merci à suivre.